Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité, côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit, na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé, ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Et là, on a voté la vidéo pour la journée pour le cadre et l'obligation communautaire Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et l'État SNSAP na Mokuse et participa qui le 30 juillet 2026 na Lomekuna na Togo na séance oyo ya contradiction ya commission au étali assistance ya conférence inter-africaine ya prévoyance sociale Nadine National a possible de détails. Dans le cadre de l'obligation communautaire, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP na Mokuse, a participé le 30 juillet 2026 dans Lomé na Togo, dans séance contradictoire, il y a commission, il y a surveillance, il y a conférence inter-africaine, il y a prévoyance sociale, Cypress na Mokuse, où il y a qui consacré dans examen, il y a rapport, il y a audit général réalisé en février 2025. Délégation, il y a République démocratique du Congo et Zala qui composé na représentant, il y a vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation des services publics, son excellence Jean-Pierre Liaou Ebois, autorité à tutelle, il y a SNSAP, puis il y a président, il y a conseil d'administration AI, directeur général, il y a SNSAP, Junior Matamelanga, top manager, Bosimba Peboye Bake rapport ya Odi Oyo et Tsaki na lumière ba aki majeur et belé ya SNSAP lokola renforcement ya gouvernance nanzela ya rattachement fonctionnel ya Odi interne na conseil d'administration maintien ya certification ISO 9001 ya 2015 déploiement progressif ya réseau ya ba agence pe progression soutenue ya ba ressources Oyo et outil na ba cotisation ba performance Oyo et zwami na dynamique ya réforme ya modernisation ya administration publique impulsée et pas il y a président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo azali ko accorder attention particulière na renforcement ya gouvernance publique, pe na protection sociale ya ba agent ya l'État, pe na amélioration ya qualité ya ba service rendu et pas ya ba citoyen. Bosimba kena suka ba échange Oyo, commission ya surveillance atalisi avec satisfaction topé na esengo, ba avancé Oyo ezali réalisé na mise en œuvre ya ba recommandation pe ba commission prise en charge anticipée pe progressive ya ba action nyonso Oyo ekomamaki na plan d'action ya SNSAP
bosimbake appréciation oyo ezali kotalisa engagement constant ya Sensab pour na ko renforcer gouvernance, ko moderniser gestion na ye pe ko consolider conformité à ba norme nyonso standard ya CIPRES. Bosimbake emonani na démarche ya amélioration continue ya service ya ba agent public de l'État. Sensab, tous solidaires, tous bénéficiaires. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, où il intervenait qui le la première panéliste na journée d'ouverture, il y a deuxième édition, il y a salon des hôpitaux, où il faut vraiment qu'ils vont kuna na centre culturel, il y a Kinshasa, héritier mon pine Fabrice no détail. Deuxième édition, il y a salon, il y a hôpital, et Fungwamaki jeudi 30 juillet, dans centre culturel, il y a Kinshasa, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, azalaki premier panéliste pour intervenir dans la journée d'ouverture Oyo, activité organisée dans le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Zwaki Hot, Monene, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, après hymne national, et Zalaki Bongo, directeur et cabinet et ministre de la Santé, Monsieur Romain Mouboyaï a pesaki mot d'ouverture na ebandeli adresse na e asengaki na assistance batelema pona 1 minute de silence en mémoire ya ba victime ya Ebola na partie est ya République démocratique du Congo. Ataki accent na innovation hospitalière oyo ezali épicentre ya amélioration ya qualité ya ba soins. Représentant ministre de la Santé Roger Kamba atenaki ko préciser na thème alobi deuxième édition oyo eyebi ko gagner 2 ans d'expérience mobimba. Pour la vie à chaque année, ezali possible pour na ba Congolais nyonso, pour na Muboyai, écosystème sanitaire et la République démocratique du Congo, ezali aguerri pour na ko réaliser biloko wana. A déclaré na combo ya ministre ya santé ouverture officielle ya salon ya hôpital na entrée na ye invité directement à Zwaki Maloba premier panéliste vice-premier ministre Daniel Mukoko-Samba a développé le thème oyo dividende démographique et financement durable ya couverture ya santé universelle attaqué accent na impact macroéconomique ya gain ya longévité ya population active na PIB national. Daniel Mukoko-Samba a fongola ki Maloba na ye na détail moko alobi économie ya mboka ezali makasi kakate pour na ba richesse ya se ya mabele mais de la qualité de son capital humain. C'est pourquoi je voudrais lancer aujourd'hui un appel à la construction d'un pacte national pour le capital humain, la longévité et la souveraineté économique. C'est un pacte fondé sur une conviction simple. Chaque ministère, chaque institution publique, chaque entreprise, chaque université, chaque organisation de la société civile et chaque citoyen ont un rôle à jouer dans la valorisation du capital humain de notre pays. Le ministère de la Santé ne peut à lui seul porter cette ambition. Le ministère de l'Économie nationale y contribue par ses politiques de croissance et de productivité. Le ministère des Finances doit y contribuer par une allocation efficace des ressources publiques. Le ministère du Budget par la programmation stratégique des investissements. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur par la formation des compétences de demain. Après intervention na ye azalaki invité na visite ba stand oyo etongamaki na occasion ba présentaki ba innovation ya écosystème sanitaire pe hospitalier ba exposaki ba matériel médical ya ba service nyonso ya paiement mobile ya ba structure ya ba soins domicile pe ya formation ya ba geste ya premier secours côté hôpitaux centre hospitalier Monkole hôpital ya cinquantenaire hôpital militaire ya garde républicaine pe ba clinique universitaire ya Kinshasa bango nyonso bazalaki représenté innovation oyo ezali pe stand ya ba moto ambulance équipée médicalement pe les sous d'intervention ya terrain placé na côté ya conseil national ya couverture santé universelle. On va se rétalifier les sociétés pour la condition ya ko voyager na ebale et belé awa na Congo eza vraiment malamu te nzoka nde yango eza ko benda pena ba accident ya ndenge na ndenge bolanda avantage. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo.
omoni esika kombu edakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadakadakadakadaka. Oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yesu ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Pour l'année académique 2026-2027, Université chrétienne catholique ICC dans un camp, il y a un fonds qui porte pour l'inscription dans le site de ces villes province ya Kinshasa. Voilà un reportage. L'idée de la pédagogie paye à réussite aïe. Université chrétienne catholique ICC dans Akam a fongoli déjà ma porte nango bonne année académique 2026-2027. Toujours na système LMD, licence, master, P doctorat, na vacation à jour, P à soir. Kuna bazar na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazar pe na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26, na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula, arrêt chambre froide, entrée Mokole, numéro 16 P8 sur avenue Ngeba, na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango, et Somi Bongo na boulevard Lumumba, numéro 415, na commune ya Kimbanteki. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Bazana côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique dans Akam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université à bas prix. Ce qui botali bien na ba affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150.
Donc, nulle part ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les prix académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisou te pour eza vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée eza capitalisée. ICC don akam a pongoli ba porte nango pour na ba étudiant oyo ba kokoma partenaire actif pe co-créateur. Pe na richesse na ba prix amke qualité supérieure eza nde awa. Ba prix académique bobanga na bino te eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele. UCC do akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC do akam Université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Na masolo etali kaka éducation boyeba ke collège prof Aouka yango efongi ba porte nango pour na inscription pour na année scolaire 2026-2027 boyeba ke na ba extension na nyonso kuna na bumbu makala pe na plateau bateke baza kozela bino bokende sala ba inscription héritier mapine ba détail. Osungi ya ba parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma le grand baoba et longona collège prof Aouka pour na année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na bumbu collège prof Aouka et swami na avenue Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence elengesa mosika tena wenzeli kolo ya makala boyekuna toza na cycle maternelle primaire pe éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général. Kuna na Bumbu Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs. Na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais. Bongo na éducation de base de 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba. Na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci kuna pe toza na maternelle primaire pe secondaire topé éducation de base kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs. Yoka bien John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité enseignement elongwe na yango lix mama atekaka matembele papa atekaka ngadiadia mwana akotanga kitoko ado signé John Aouka Moma le grand baoba mosungi ya ba parents baotanga bien bapo ezopesama ya bien so natali pe bakaye même ba exercice nazomona penza ça va vraiment malgré Minerval eza na seme bafasi pe biso kolo okanisi esili tete boyoka bien parents nyonso akokomisa bana 4 moko akotanga ofele pour toute l'année okomisi mapasa ndundu to albinos okomisi ba handicapé okofuta la moitié pour toute l'année wana nyonso nulle part ailleurs kaka na collège prof Aouka mosungi ya ba parents yoka bien collège prof Aouka aye lisusu na commune ya Maluku na plateau de Bateke na quartier Kingakati na village Isia Enchon kuna inscription et bandi pe déjà ezali ofele bona cycle maternel ezali bongo na 25 000 francs congolais ya pamba même na cycle primaire kuna pe kaka 25 000 francs congolais bona oyo etali éducation de base c'est-à-dire secondaire général de 7e à 8e ezali na yango 40 000 francs congolais ya pamba collège prof Aouka 22 ans
d'expérience na service ya kosunga ba parents pour na encadrement ya bana. Collège prof Aouka nde champion, collège prof Aouka ne tombera jamais, collège prof Aouka, c'est la qualité qui fait la différence. À partir il y a le vendredi 21 août 2026, compagnie africaine d'investissement CA Yango et Fongoli déjà peut lancer un vol direct au conseil la Kinshasa Luanda. Boula de reportage. Bondia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Venir, c'est à comme Kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août, Ndingo, bah vol direct Kinshasa Luanda. Et bandi, c'est à Abouki va pris à billet, na pris à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya Pamba pour la classe économique, $795 ya Bouré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda. Départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa. Départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août. Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Toza Koyae, Uj Mundu d'Angola, Uj Créance d'Angola, Tamuzavir. C'est à Mfumu. Tozongela mkiwa soleta l'éducation pour notre inscription eza kokoba se kokoba na itema tandolo pona o no soni kusala inscription aleka na kote. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya Itemat ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te. Kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kopanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babimakande awa bozwa ba option technique oyo Itemat ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi toujours senga na baboti basala biso confiance baila biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na ba bureau na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Bakoloka ketele inscription ba kena complexe scolaire moment pemba 1 kuna na commune ki senso baza ko sala pemba inscription kitoko oba ke complexe scolaire moment pemba za école ya fondation Nerombo. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya ba option technique ba koba ki na ba recyclage na bango pendant les vacances. Nyonso wana ezali kaka pona kosala ke bazala vraiment complet. Ba participa ki na ba atelier na bango ya mécanique, coupe couture, électricité, électronique, construction pe bongo na bongo pona koyekola ba partie mosusu oyo etikalaki pamba te professionnalisme ezali kokoba na complexe scolaire Mama Pemba na bokambemi ya préfet adjoint na bango Vivad Sawandu Wiwakwa oyo organisaki atelier oyo pona komettre ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba à niveau nyonso wana ezali kotalisa professionnalisme na ba école oyo ya visionnaire honorable Nerombungu ba élève sur le plan technique et sengeli batalisa performance na bango ba recycler
recyclage ekomanda kokoba pe ba stage ya ndenge na ndenge ekozala organisé ndenge préfet Vivat atalisi na micro ya Infolinga. Nous a toujours na suivi année na biso année scolaire na biso 2025-2026 et sila iko sila na le 2 juillet. Alors bana obomoni bakokisaki bangonga na bango ya pratique. Alors avec et sous la direction de son excellence Nerombungu tozwaki ndingisa wana ya kobenga bana o pona kosala recyclage. Yango moni semaine o nyos tozo recycler bana na biso pona kokokisa ngonga na bango ya ba atelier. Donc ba temps na bango normal, ba heure na bango normal ya atelier. Toujours na souci ya son excellence na vision na ye o ya zwaki ya ko rendre ba jeune utile. Yango to bona kiso to tiki bana oyo. Mbongo oui toza na posa mbongo tokozwa mbongo. Mais na mitu ya bana oyo bakokisi bangonga na bango ya pratique te. Nde son excellence Nerombungu mfuma banga moyo elongo na biso tosanganaki pona kozwa initiative o ezalaki pour la première fois na neo tomeki yango ya kosala recyclage na bana na biso nyonso bomoni ya ba option nyonso na sikoyo tosali pona mécanique na électricité na après midi toza kokota coupe couture électronique et science na commercial o bakoya pona ko simba na ba machine na biso. Santé la mino za kitoko pe ya qualité bana la mino baza la bongo na santé moko kitoko. Basé à Kinshasa, au cœur du quartier industriel de Limete, au numéro 3 de la 13e rue, la société Chris SARL est une entreprise agroalimentaire de référence en République démocratique du Congo. Spécialisée dans la nutrition, elle développe et commercialise des solutions alimentaires fortifiées, visant à assurer une croissance saine et une alimentation équilibrée pour toute la famille. Papa, Nazan a besoin de le boss. Il y a une société à Congo. Maman, Chris SRL est une société à Banamboka. Et Salamana Congo, pena ba Congolais depuis 2002. Tozana bino, tozo bot, tozo kolisa. Tozo leisa lia mingi lia utonda ba produit to salelaka ezali bongo mélange soya na loso ya Équateur masangu na froment ya bandundu pe na Congo central obakisi pe lisusu sukali yango nde pimbo ya ba produit ya Chris SRL. Protivat oyo ya ba bébé pro izali produit ya Chris SRL. Merci, à la prochaine. Donc, bana mboka pe basalaka ba produit de qualité na ba norme esengeli oyo penza véritable made in Congo, n'est-ce pas? Eza bien à bien. C'est ça. Chris SRL, le meilleur choix pour l'alimentation de nos familles. Vous avez que pour nous connaître Infolinga la china pour la pousugo c'est puis merci na Igor Ntingi Matomi Nazaki Nassima ya caméra concours rédactionnel journaliste un peuple pour le peuple héritier Mapine Mingulungu super vous qui journal au montage ici qui paya Christian Kenge Beninga la bino c'est le rendez-vous que vous allez voir. Bondia Angola Rwanda toye bonne nouvelle ya 2026 yangoyo bona bino bana mboka ba congolais na bangolais nyonso bona bino ba on peut ba forme d'affaires désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit à partir du 21 août ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est à buki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans pep mon amapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Ouj Mundu d'Angola, Ouj Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est à Mfumu. On a
année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout na ba question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.